J'avais pas besoin de 4 ou 5 jours, je m'en fous. Mais finalité, n'a eu que les mawas. On va supplier, pardon, grâce au moment ça peut arriver aussi, tout profite. Bon, moi, si, à ça, problème à cœur, problème à cœur. Mettez ma fille, problème à cœur. Voilà, là, pas comme ça, exemple, comme Mike le Kamba. Mike a Hollande. Le long, où ils sont allés, le lendemain, il faut pas sauter, c'est pas long. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. La mine dans vos journalistes et Saint-Esprit dans toujours match avec commencer avec les meilleurs sites www pour la mémoire animatée de l'autre mine de Konabiso il y a moi si grâce à la CRC la patronne Congo Lengi Nengezala toujours par rapport à propos il y a Maramoyo ou les Kenakin ba travailleurs naie na ndekomoko il y a moi si tout ça ndeko grâce mbisi pembe nangai non, puis ça y est, Bomonina, Bora gauche, Bonica. Bonsoir, Moussa Kodé, ça va? Ça va, bonne. Bien, bonne hypothèse, ça va. Ah, ça va. Grâce à mission sur Batalo, c'est peli, maintenant sur Basepelité, sur Bakamwe, c'est que biso, imagine-moi tout le monde est Kishasa. Il faut tala kiango, mon kiambo, mon kina. Imaginez. Il y a à travers Mayo plein de travail à retourner mission Bobi Tumba na ndekona ya mwasi. Ouais, imaginez d'abord avant batata la ngonga na tala kiango tango bazo tourner émission mon complet tournage ba eko menacer Mike batina nga image yango na bi ormendel moti na émission bongo bilonga bato na katia émission c'est pas bien au bandelanga montage du coup balongo à côté il y a buzoba batenga émission à 15 minutes tout nous mais pourquoi émission est à 15 mais pour maka osaloba mingi oh non parce que bakata ki émission parce que le temps qu'on soit na tout fallait que longa bitu parce que donc voilà mais c'est ça passe vraiment ça passe. Ils a passé, ils a passé. Mais ils vont comprendre. Ils ont nid, mais bazo il a nid. Monsieur tout tel comme bien, ils ont pas mal quitté. Bazo ils ont yo, non de quoi moi si. Bon, mon de tout ça là, mon sala oyo, c'est vrai, il y a babinga on est, ils sont des mots français. Guerre d'esprit hein, et cause là, voilà. Guerre d'esprit et cause là, mais tout ça là on a musalate. Tu vois,
yo kenda musala ndeko na mina poto sala ka je t'en félicite na pesa ko ba courage c'est bien bon yo za mobali faut futandako faut pesa tantine maman bisa pesa mbote c'est différent tu vois oza obligé au sala mais ngai na djana ya wili to kananga tu vois et puis na mi pesa corps âme esprit na musala o Congo Elenge d'un côté naza administratif ya Congo Elenge ça veut dire que faut na kota ba vidéo ngam na kota ba émission na site faut na titre il faut ngam ko pe journaliste faut na landa ba invité faut na sa ba émission faut na landa pe batakin batata ba jeunesse Afrique faut na landa bango pour tourner bo sa bo actualité bo faut donc tu peux pas faire un autre travail donc na mi pesa vraiment corps âme esprit musala o ate pesa nga ba million te nana copine nga moko patience bim alobala nga musala te zo peso 1 euro respectango kaka parce que 1 euro ko sombali pa e kalo mwanzala respectango donc nga musala nanga na linga mutaila nga lo yengete quand tu touches à mon travail par exemple Congo Elenge o isa ba émission nanga site nanga tu touches à grâce mbisi ene nzoto na to toucher musapi o toucher musapi nanga on n'a pas touché à mon travail parce que bato basalaka o ebi réalité ba futa bango basala la gratuité sinon basala la place ou anate donc nga no bimza mbongo na la futa batu yo ya semer désordre na site na ngai aux agents te olingi nzambete on doit être logique moto tango sa musana webi ke grâce à liaka na musala wana ta mo 1 euro azwaka na musala wana pourquoi on go baby ça pour yo ngo bima yanke on ngo bima ganga on ngo rodondo na site na moi je veux pas auto na kontima makambo bongo te yana ti yo par exemple na site na yo nga na yekamba mona wuti soki wapi na baloyenge o sala émission na yo kato émission no boy site na yo au moins non bon ma site non c'est que na lingioté non le problème de na yo personnellement parce que na bi que en faisant ça non ça ni moté ma passe na mic écouter non ça na la mine voilà mais après il y a passe vraiment mais il y a vraiment passé il y a passé en wana ba naza natana film mindele na jana ba inspiration parce que comprendre il y a passé mais on fait avec toi on a cinéma natana film espèce ça va idéologie voilà grâce mbistozo et plein cinéma ninga zaika na kanda pour loba mais grâce mbistomoni ba problème na yo de panzara ba voiture na Kishasa ba panzara bloro na yo mais maman ikolando na Kishasa ezadi na quoi bato bazo comprendre te ba panzara ba voiture awa ba to muskolando ba travers na Kishasa ba no menacer bango plein ba émission yuzo lobeloni bon au monde ndekonanga je sais pas au moment que naza toujours na kacha musala yo ko lubananga te ke bando osala musala na yo okuta na ba difficulté moi ça fait partie pe ya ba difficulté tu vois non ça fait partie pe ya musala ngai babuka ba voiture ba sala ceux qui bateau ba sala na Congo Elenge ba menacer tant que je suis dans ce travail okuta moto moko yebisanga moi motuna moko ebisanga grâce au makambo mona nano moni kutema kasite o mona tant que je suis dans ce travail nako mona écoutez loko buka car ezai loko te tant qu'il y a wile toka azanae c'est un problème te car c'est quoi c'est rien mais tant que tu as musalango to mona ka motele na mona ngala mine et ça nga bien to mona ka to mona lo bikuna pina ina ndo pina moni me to mona donc voilà voilà merci beaucoup Beauté Image les meilleurs de Paris les meilleurs réalisateurs Beauté Image vraiment et il y a ça partout le meilleur de Paris ah d'accord ah t'es partout dans le sens que c'est un garçon à sola bien tu vois à sola bien c'est bon déjà voilà grâce Mbisi grâce Mbisi grâce Mbisi comme niveau tu au kansa mutna Kishasa la mine on est là pour la lunette on est en déconnant nga ba pekisi nga lo ba gros mot nga lo ba gros mot te parce que ça sert à rien nga lo ba gros mot te mais non ça logique on est la mine ndengo sala musano osala ba relation na yo Beauté Image pendant un film à Azamba relation. Moi ça fait aujourd'hui 4 ans dans sala c'est beaucoup. Il y a peut-être babanda une année 2 ans 4 années. Et ça nzela ya molaya. Yo banda ngokalati.
oh ce que ozo ko banoti lelo parce que yebi pourquoi oza la intérêt na yoti oyo pourquoi pe na intérêt na so na kati c'est comme si na kati pe na ya wole toka d'un côté ya wole toka linganga pourquoi parce que dans cela qui peut promotion donc ngapi na yebi nzela na ngaiza mulai tu vois donc nana ba relation na marque na za na poto mais na kinwana na ndenga black te yana na ben pe ka ba émission na ngapi mo ba chef bazana ba bureau na bango pe passer pe la pe batala apeti quand ndinga za bureau mo ba ministre batala api quand bazana bureau mo quand total boye na ba ministre chasse bon qui part et bon non ça la pone pour la tu vas me pousse tout pour la mise non ça la oh il y a quelqu'un de qu'on ba nga pe tour la vida ninga la bala donc nga la bala na après sur balo ba ça ne après balo misi subitu te na mbota tourner mission ne te so na bali bitumba wana ezala te bato ba te makamana ezala sote parce que na bali nga sala makambo pona na bali te mais ndenge lobi ko kangisa bato omoni dena lobaki mikolo yo ya etikali 2 personnes na kino wana na kangisa bango si ezana ndenge na ozo logique mikolo ezala na pote logique mikolo e comme bongo ofinge grâce mbi na kangisi yo pususu na ngezaka ke ola la place moko boye mot ata un jour kutokaka motema na ngesepele so entendre comment si ala li place wana ça qui onde et ça nga bien pour ça nga parce que c'est une femme au moins biso basi nde ba pexinga bêtise te loba bon ok nate ya mwandam au moins désolé maman limsanga d'accord au moins biso yo za mbali nga na mwasi mobala ko sa 2 jours 3 jours a sokolate a masolote moni mobala ko bi masolo ndeko na mine awa na ba sous esel biso na mapeka biso basi soto bi masolo ya to bi masolo awa to bi masolo solo wapi to bi masolo awa oh to na bunya to ba peki singa ba gros mot tela asimi singa tous merci Colimi sanga asimi singa de touche pardon bon par que c'est ça touché on décalé yo comprendre bunya italien yo mtolo makamba bang ba comprendre gas on me ba talo ba comprendre italien ngayo lo baka nga biso ba seto masolo awa na bunya to zo mon ndenge yo zo lo makamno awa peto bimaka solo moi aussi déjà ça déjà 3 jours au soukolaté c'est pas déjà bon au dégager solo et puis biso bana ba c'était va être femme toza fragile tu vois toi biso trop fragile ngai ko kangisa moto ala la ta 2 jours kaka ou 3 jours ndena sale nde balobaka ça me va très bien je suis à l'aise na fongolo ba champagne je suis bien parce que souci na ngai c'est que na soni na ka kinde ndeko na ngai moi na ngai na benga ka toujours dame sozo nga lobi donc bakangisi ndeko moi c'est même soit somba champagne il vous a qui parmi ba toi somba champagne maintenant bana m'a porté plainte toi ça qui délire na site nanga donc voilà donc ngai ka souci na ngata na moni premier jour temps ba memi na sambeli na lebi ala la ka kuna ta 2 jours kaka j'avais pas besoin de 4 jours 5 jours je m'en fous vous comprenez la finalité na yokele mawa supplier ngai ba senga ba pardon grâce boma moto so yo moni yo pe boy boma moto ça peut arriver aussi tout yo po finga ka boma moto za moninga mwasi azana ba problème à cœur ba komba problème à cœur mettez ba finga ba problème à cœur abela ka mutema kasi ba lobio boma moto tout boma moto ala déjà 2 jours 3 jours on peut c'est déjà punition respect côté j'ai fait mon travail hein grâce mbisi ndebo kangisi ndeko moi si na simano qui est derrière toi motaza derrière ngate te ba soto te botelongo la caméra ndo mo loba yibsanga lito na za simano nanga mokoboy te akosi alobi chéri na mo kobokosi grâce miskila derrière te au moins te lo ba so toi ata yeah na opesa nga na lobaki ata na correspondance na opesa na ngai WhatsApp imo olingi ona pesa nga na opesa nga lobi ngai na zik ministre na ngai na Kinshasa yango na lobi alobi na bébé fais ton travail sois tranquille monta fingi yo et tika les 2 personnes faut bakangisa bango na kini wana comme ta derrière bango bala la ta 3 jours te monta derrière le ministre ida ministre de ozokosa nga na lobi simano eza ba musicien te musicien moko akoza sima ngate pour biso no sito sala misala to soutenir na musicien to sala promotion motaza na sima ngate nga règle kana tie au fin grâce mbezi bakangisa ta 2 jours pour respect ka ekota pour ngala moninga na bango te donc il faut totali bien tant yo kangisa qui est ezaki pour dans sa jour moko bon
te nga kangisaki en fait pour asa jour moko idée na nga ezaki bongo ala la ta jour moko moi si après ba libérer les sons ka yebake grâce mbisi la sexy Mobutu grâce mbisi Mobutu ya solo Mobutu azaki te tia o kangisa bato kuti Mobutu na kin Mobutu ba kangisa bato kuti na États-Unis mais na kin grâce mbisi Mobutu mais grâce mbisi ndeni totali bato bana sima na yo tout le monde va pète monsieur Bimi wana yande kona biso présent Fally Ipupa ya Ntone Weranson tout le monde yande kona biso soso ya Mado Fabugaz bozo respect bangote ndenge bango ba osangana ka po ba osangana ka obenga pexation na sali kamunga bakangisi ngai tout le monde bango ba ko sangana ka po na grâce mbisi po nga na zanani. Arrêtez, c'est ma camarade journaliste. Na sala coup de vidéo, on entend qui musicien au côté les cambons on bim c'est na poste ensemble c'est. Pourtant bon ba un problème entre bango ba musicien ba bon ça bon entre bango nga côté en côté. Ya bitumba ba journaliste ba tika. Moto côté te. Oui rako asa ka di cambo par exemple le lo oui ralo ba que grâce mbisi wana fona kanisa ye. Nga na lekela wapi. Nga na lekela te. Bon ça na ya ngiama. Ya ngiama les jouer il est pas dans les trucs ba le ko bongo te. Ah, ma camarade biso ba journaliste ou te, oui radja tala ne be miso te. Arrêtez, même Fally Mobutu. Yena benga ke ya Mobutu, nga leki Mobutu. Ya Mobutu. Oh, bo sakane. Ya Mobutu ako, ya Mobutu la parle. Omo ko to ba nga kuna bano finga eko to finga ya Mobutu. Omo ko ta répondre. To benga ya Mobutu ba kombo to omo na répondre. Maintenant ko kan, il a pas ce temps. Bo tiko bo ko pesa to pesa ba important so antetika. So muto akangisi ndeko moi sizaka yomo. 3 jours. Et mon a pété pour na konda maestro na longo la komba Mobutu tindi kanga kasi tindi kanga na kende tindi kanga ko to mo la penza na kuba penza la mino saka na ke pardon tindi kanga e pona kende tindi kameka ko tindi kanga oui mo mo ngo muki wa mo ko zama ka ko tindi kanga kaka na kende tindi kanga yoko to kinga na poa do la aje wo ka so la pe minere ta mo ngo Dans la 29 ans, dans le pays on est monsieur non. 29, au moment 29 vous le comment ma casse beaucoup. Te na mukulu. 29 vous peu moins nati. Te na mukulu la mine. 29 ans c'est beaucoup na petit nous na ebi mais na mukulu. Mais ce que vous le comment minene bongo pour l'année. Pour bangonde balingi na za la bonde na comme esprit aboy, esprit l'armée écoute. Ba bi au monde qui on peut ma cassité, on dirait au sala un mois bou hérité bimisi. Oh, te yo kan tsaki que non a Rome la gogan motona tembe hérité wata. Mais c'est chanteur. Kokota yelchen makambote. Na lubaki ba Mobutu kokota bangote ba fabuka kosa. Yelchen ndo ngoko kokota. Po yelchen na ebi goga. Moto na tembe anga c'est le même jour. Et bon monde ko biso ala l'idée 3 nuits. Azala ki wa yelchango po abimisa ete. Po kutala ko courant ngote. Ah azala ki ko tikano, azala ki ko makasi. Abimisa atiki ndekala bisala kuna 3 jours sur la masuba lia raté solo penza minute ko tu même soko yoki ka solo ilo ko na se wana solo makasi 3 jours en plus kuna basokola yoko zoba makamuno en plus basola bango kuna basokola ko nini ese etalio matako boni nga kota bachina te en plus bango basokola biloko na bango na produit basokola onka na mai kaka pamba kaka sans produit ça na kini wana ya biso to sokola na bakavaes 7 euros motakina sokola na 7 euros 7 euros afalia na malewa babenga o malewa esimba pesa ndeko mwasi wana te tika okota wata na makambo po wata soka za nginde na ibi wata goga alinga bimsele même jour wata ndina ibi erti wata nabi alinga bimsele même jour soki erti soka lali 3 jours alali kuna 3 jours penza c'est que erti te mais yimo non na bi réalité goga c'est que premier jour te donc erti na makasite ala ko courant donc erti za makasite donc faut motala la 3 jours après 3 jours abimisi moto nga soki Mike akoti makala bakangi Mike voilà bla wako mekatemba wako comme ça exemple comme Mike Lokamba Mike olala te le long ou soka lali le lendemain tongo fa bima faut pas sauter ba longola ye déjà ngana ke kinga grâce mise assassin na zaboy motameka kangsanga nga osata 3 jours te de ce que la section on a tika la boy baby oh d'autres avait pas intérêt wana oh ya ngana kende ube bakangsanga ye moto moko journaliste mo yeli nga lo yenga porter nga peut OK na ke bakangisi nga na mbila pendant 3 jours. Mais pour ce que na bandi ba problème te na obima le même jour oh pour ngai bata makasi penza ba roza ba Hollande c'est premier jour kaka yanga ko la tenga na la sexy ngai loko na ngai bima solo pendant 3 jours et simbata bébé toka
Et tu as aventure on a la méthode le quoi jamais nga kola la 3 jakoko na boya e maso pour yangonde e ne fallait lobby et loko et somba ba diamant et somba nga ba voiture et vantanga lelo na pavillon na pe ma bon toujours qu'à faire à Bounia eh après la 3 jours sans que sokola tu as aventure ko la mine eh so qui biso na ninga bien ninga caméra botina na la fumée nationale si à 4 caméras atiko filmer etika nani deux personnes deux personnes etika nandenga j'étais non c'est que ça sous bangote deux personnes etika li bango fonaka na fula bangote en temps akombo na bangote non temps ba utu moi si aza moko aza moi si moko aza mobile moko aza journaliste moko balinga aza net journaliste na comprendre identité à serangote moi sango na yebi yo ndo ino grâce te grâce non grâce te mwana mwana nanga ngam na bimisa sans problème na muna sa émission na ba Josepha Chako na ba Mike Lokamba na ngam na kota émission na kota na tongo c'est pas wana mwana nga ko zaga na mwana nga na botité non ça n'a rien à voir nga bika moko za mobali moko za mwase ba ngonde tozaka ka au moins quand des mobile ya moto zo tango bakangisa ki 3 jours mobile na omona na te pourquoi ni comme na cité bokaze comme sili ngati ga ka mbongo te mobile na omona na te ngapi na yoki mobile ya ndeko na biso moi swana mobile na biso ki azongi poto amono na nzela te ngai na fula na bato te na fula bato te parce qu'on dit azokanelo bon soazo makambo loba na ebe ngote na loba te ngai ba beauté image ngai bio ngai ba ya bolito ngai bi grâce mbeze ngai ba Mike Lokamba ba Josepha Chako ba Rafine Tumba ba merci quoi pour madame de Lausanne ba vinanga ba vinanga tête ndai maboko bang mutema sœur nanga Rachel Futa ngana yebi ba passos Mokenzi de longue jambe na yebi ba bienvenue kindenge banque Suisse na yebi ba Lucky passeport convoitillage ba lobi vinanga Lucky passeport respect na yebi ba sœur nanga Chani Etaba. Je m'arrête par là. Quand tu as des difflagants, quand tu as combat battu, donc voilà. L'essentiel c'est que monde en a été parce que les Camerounais sont célébrés. Moi après voilà, je suis pas là na foula battu. Ce que conseil ni au pesa na moi no msala Mike Lokamba. Mbasi masu lokabongo salame. Ngalinga te ba benga ba msala. Baza bandeko toujours travailler makamezo kene bien nga pena conseil au pesa Mike te conseil ezake Mike tambola le susu makama bongo e ya le susu toro e comme penza 4 jours bato ba ola la penza ba musicien ba kutuma bon problème était o alinga kota même yo poso olinga kota o koti soko mona o kota par na biso be kota e bongo ko kota faut ané loko yo la relation yo do ça musa nos relation te na le hotel ah ko sa nga bongo te mutu balakala ti le hotel nga comme nga sko na Willy etoka ya biso ya moi c'est Willy etoka ngonani grâce mbisi te ako sana batu na kintika nga za batu te yo mtana te ona batu na comme nga sko na Willy etoka ya moi c'est grâce mbisi ah problème était talaka yo poto na poto sit na biso totala so ka nga na kin na beng na yo partir bon soto bien bon soto puis no comporte ah yo batongo zuli bango wapi na sota bato ya gai ah nzambe te na jouer la pesi mbote na pesi l'homme selon mon cœur et puis vient ngai batebele batu nanga ba grâce nga sa musane te ba mbanete te ba te abimana na te ba mbanete au monde ngai ça la part de choses ngai au gabana bébé c'est monsieur ah ça bébé c'est monsieur on va le betele tout lo mobile nanga mobile nga siko ah bébé c'est monsieur ngoya le non bi musabi no pièce moko boye ba benga pièce moko boye ba benga comme on appelle ça veut dire na tanga comme on était na benga pièce moko boye ba comme pièce rare te wana koma démodé nga za riche na bolingo ba pièce rare ante nga no ben pesa pièce numéro 44 après boba numéro 44 zara mutala donc HSA numéro 44 boba kama bala na wana makamba bala na wana koma démodé nga na bala ta izani yo so bala nga pe fona bala nga no sa dans carrière solo ayini ka pone loko nga no sa carrière solo nga kuna makamba bala ça m'intéresse pas nga ça ça ka chéri toza na biso ndito fandi toli na biso to baluku na mabeli moi ça me suffit atoza marié nga na mona koka
Attendez. Ata za marié. Attendez, boté n'inga balane. Etalinga te. Et bonga oza marié etalinga. Kako na linga bato baza marié na yina on balo za célibataire. Non lingote. Po eza okanga manga tous les jours simba tiens. Sonzo. Oh, nga fona dondo ati. Merci beaucoup Kassim Bistoro mon chitoro vraiment nasuka ngana éviter batnya sobata la yo pour conclure pour expliquer bango bato o ba comprendre qui bitumbo les gars qui Mike le camarade de quoi moi si o ba comprendre qui ngo bien té mo expliquer bango sous ce pour tout conclure to quatre émissions au Lobani. Bon, ngai na lobaka ke Mike continue Osama Ombali continue mosano parce que azana akina ki l'hôpital Mikolo tourné azoka ki mwandambo ngana loba Mike oza soldat Osama Ombali courage, c'est des choses qui arrivent. Ya makambo ça arrive mais après ngai makambo nga à la base nga zana un problème na batute. Ndena za vraiment à la base na la monde a perdre de temps makambo ozala problème na bato na linganga te me bato nde balingande bazana problème na makasi penza Nandine. Nzambe je na okufa nde boye ba valeur nanga. Oh, il peut pas wim. Papa mbaba na lo bango avant okufa boye ba epe valeur na tanga papa wemba tanga balozani à chaque fois na banga je na okufa yo mono no bengo yamba te. Non, il faut Kassim Bistoro na mbisi. Personnel, papa, vraiment. Personnel, vraiment, je manque un makasi. Papa, vraiment, une année, ça passe vite. Il me manque beaucoup. C'est un message à Souka. Message à Souka. Je dis, tous ceux qui na Suisse samedi, tous ceux qui na Suisse et les gars qui bien, Motabing Saibiso, merci ko. La première dame de Lausanne, Motabing Saibiso, tous ceux qui na bani 15. Tozaki na ba meme kwa tozaki na ba vieux modogo John Fonfere mais nazaki na message moko merci kwa pesa ngana ko passer pardon na ko passer message merci nana message moko merci kwa pesa ngai na passer merci kwa la première dame de Lausanne vraiment ba ça perd tout ya Suisse mutaleki bino azate boa danger motoro longwate o soki wapi aleka côté bino boza bino bois danger na mona ki na anniversaire moi biso ndeko na biso on dit eleka qui vraiment bien ba ça peur Suisse vraiment va défendre qui et c'est là qui bien babi comme les autres anniversaire on dit elle ne faut pas comme les autres et les gars qui le 22 avril na Suisse ou à Lausanne et les gars qui vraiment bien babi et c'est Lausanne babi bal qui viennent Suisse et Inda qui vraiment na ndenga mabe babi on dit mi que bana merci kolbe andimi bana Suisse baza danger na monde bilamba Fidio papi malasi Kepa Western, Loulou Business, Nazéphirin, Moulemvo, Jody Benga, Jules Emporio, Rodolphe Ntouba, et puis Colonel Freddy, Naba Oyo Totangi, te baza vraiment basapera solo, babibinonde bokangi na Suisse Kimbo Star. Na epe na pese mbote balobi Hervé Télé la cour de grand salle epe Mathia Tokos batonyo surtout balinganga merci vous am té ma bien parce que pas au boy ban nani parce que pas au boy té na ndimi bango eza message parce que affrontement za ikuna sap voilà donc les message na lobby merci ko muta a remercier ba ça perd tout bazaki na fête à Angie Loa elle ne faut pas comme les autres hein avant on va qui yo pour ni minamo ba ça perd à Suisse mutaleki bango azate maintenant ba ça perd à France nga fa na la France bande ko nangati ata to bomami to bomma ata to bomani to bongsa ba na bike baza bango danger mais to lo ba mboka ba to kinaki Suisse ba kumsa nani côté boketi mini bolungi bokena mboka ba to longi bokedo pendant que mama cop na ndo kasi faut soigner si on a soigné tes mères so ka comprendre soigner ba c'est pas à Suisse ba danger
Ça va kasi. Ça kasi mbote bana so batalio o bazo balingaka Congo elengi avec Grâce Mbisi la CRC. Junior qui ça c'est Babi Junior qui ça c'est merci parce que Babi binonde bata Suisse bosola qui bien. Junior Lissasi na PC mbote wana ndeko na nga Lausanne. Junior qui ça c'est Junior Lissasi. Oui bien ndene. Kasi ba kombo merci ko a remercier ba. C'est soit ndeko na nga ya manga trop na Suisse. Ah d'accord. Donc voilà, merci ko vraiment Andimi Bino, vous avez vraiment prête. Merci na Viego Belisha, le Viego Belisha, fou mobilé, Viego Belisha, motema, merci que la première dame de Lausanne, respect. Merci vraiment, si tu n'as pas poto na poto, babi, si tu n'as pas poto, ah, avait dit biso total à Kaya Moka, poto na poto. La Grâce Mbisi la CRC. Vraiment, la mine courage na yo, na mon vraiment ozo déméré et simbara. Matana boulot na zo bunda. Ah, ozo bouyo penza ozo bunda bien, yo penza abetelo maboko, la mine, mosakoli. Merci vraiment na yo, nzamba pambola mosala na yo. Ça va, merci. Merci. Et puis, je tiens à saluer Beauté Image, Moutazak, Image, le meilleur de Paris, vraiment Beauté Image. Merci. Ah, c'est tellement. Ah, il y a un temps. Oh, comme manga pas. Oh, aussi, mais c'est un pantalon poignet. Ah, ya. Na télémie, comme aussi, ma pantalon, quand la télémie. Et mon portefeuille aussi, mais quand la télémie. Vous avez un robot, hein? Oh, j'en ai les notes. N'a les notes. Il a un moment. Oh, néné. J'ai portefeuille Simon. Portefeuille bimi kata na télé. Ok, problème merci. La mine vraiment merci et puis merci d'avoir tout notre tour beauté image Pourquoi? Yo c'est pas. Babi, t'es boy. T'es na super on a boy mais na c'est pas ça rendre au lobby wa. Yana ne peut ça rendre. Ni ne peut ça. Yanga bima solotin. Ah OK. Oh, oui bien. Comme na binze la pharmacie za kana sena ka sete ona sombi kavayes. Na sokola ngona tongo na poko na kava. Kavayes bima solotin et puis ngaba ko kanga jamais 2 jours 3 jours na sokola ngote. Et loko Jacques ko. Il faut sokola que tous les jours. Merci Mingi, Beauté Image, les meilleurs de Paris. Venanga les news des stars, venanga les news des stars. Et puis Mikolo, tout n'a rien venanga. Et quand tu bongis dans la bouche. Oh, tu dans la bouche la ronde. Le borobeba. Tu beba la souté. Tu bongis dans la bouche par rapport à les Kamongo et les kaki na moni à côté la gibiso, avec na côté na biso. Donc bah tu as un concert bah non bon moto, c'est quelqu'un aussi na début nanga. À soutenir la promotion, tu vois, à ça la promotion, à participer les lois à Grâce Mbisi, Nandimi, Angozoyo, la bouche de Tosin, Nabomi Nanga moto. Mais, il y a un problème dans le soutien, la bouche de Tosin, Nabomi moto, donc la bouche de Tosin, il y a eu un Wana, et puis, na quoi ici, Mindoki na. Il faut boire, le musicien Wende. Et na aussi qui casse. Les news des stars, veut dire les news des stars champions. Voilà, merci beaucoup na Beauté Image meilleure de Paris na pesi mbote na. La pesi meilleure mbote madame. Flossi, la belle de belle. Voilà ndi on a Congo la Brazza. Ba le makam souci comment ba. Vous allez pour Congo la Brazza. Non, moi c'est Congo la Brazza. Ala mu ville, oui ba ville. Na moni e kata ici là qui est te maman na tiki parle ba. Merci beaucoup na Jojongo nda imene nous qui na sima wana na pesi mbote na mwasi na nga mama bana ngai Flossi belle de belle mama Katkora na pesi mbote na nono lukoko na pesi yo mbote na pesi mbote na batu nyonso balingaka nga bienvenue motema ya mama Vero mère double bienvenue motema ya mama Vero mère double nde tozalaki Léona Grâce Mbisi na pesi mbote na bato nyonso banganga mbara kuzia masizo do vena ngarombi toga sono plamedi na mzete ndeko nga mettre Tony Mukumu sous contre celle mettre Churamboma maître junior japonais babi maître Boga maître Churamboma maître l'imbattable maître Tony maître no soto biso na pesi bino tumbote wana panda ba maître nanga na pesi susu merci na bato nyonso balingaka site ya poto na poto matiaki tokomosi bolanda babi awa baopole me baonima te yo papa komona obien me yo ne moto mabe wapi
www.potonapoto www